Vous connaissez un mot, tu vas venir dans la vie, sinon, il va vous témoigner, vous allez intégrer. Yo mwana utosaka maboti ya yote. Sauf ya bénédiction et la vie parents. Ya wanobi, okoki okabula moko kabela mutu mususu akopangola yo. Mais, eza na secret beaucoup ya vie réservé uniquement pour la parent. Honore ton père et ta mère pour que tu vives de longtemps. La longévité et la vie réservée uniquement la parent. Il y a qu'à la repéter la l'eau. Soko soki tata na yo na mama na yo ekosuka na lipango te kasi yango eza bango bakisi soka likolo wana ozali na susi ya maboti yo osala bango te baparent bazosouffrir olingi yawa mpe koza eteke mais non baparent banyokomi mpo na yo bakolisi yo okomi motu ozokosala kowaka yango baparent na yo ozali eteke te. Il va vous témoigner au terre. Autant dans la jalousie, dans mon témoignage. Mon témoignage m'a paix. Bantouba soit témoigné honnête, Allah te super naïe, là super la soyo, voilà comme il y a un super bien qui a un peu bien. Mazaya qui vraiment mazaya, mazaya qui mazaya un préco. D'accord, la super la soyo, t'as la misère. Il y a un vrai, il y a qui parle de la misère, il y a plein de. Il y a qui parle de flou. Mon thème m'a payé. Mon thème m'a haine. Bana baninga bazali kobala. Yo ozali kosebalate. Mon thème m'a payé. Moninga bali, sepela ko pe makita bala. Sepela. Après église. Ya makwenda bo, ya bakala bali. Parle sponsorisé ba we unukila muno ni kima chakula pe oto dali entende kana sura yawe yawe ko témoigner yo yini kaka e comme kaka neso ko sa ko bote en tout cas on a bien on a oublié aucun différent mon colonel Sabata yojo wana info. En tout cas, vous connaissez, il y a des gens qui dans la vie de la santé du monde, c'est dans la vie de la trop de bateaux. Ah, et la bonne affaire de Nikaï, le monde. Ah, les gens vont voir les gens. Au commencement, sur mon sac, comme la moindre, la religion, alors on peut dire mon grand, a trouvé la question. Papa nous dit, ils sont mon nom dans la vie. En tout cas, aïe, et nous sommes même là-bas. Dans toute la qualité. On va vivre l'été, la volonté de faire remonter dans la vie d'eau. Alors, on va passer dans l'eau. Pas le bâtiment, hein? On va dire, non, qui? Dans toute la qualité, moi. Dans mon eau, on va plus faire. La frère. La papa, comment on connaît, oui, là, on s'en connaît, papa. On a été en moi, papa, on a été. Ah, heureusement. On a un moué là. Et souvent, on a dit que ça a été. On a dit, Yahweh. Ça, c'est grave. Mutu oyo ayeye na yawe nzambe ne mokeli na ye nzambe na ye akorespecte akobanga ye soki mutu ayekoli kobanga yawe c'est fini akotosa mpe mobeko na yawe ensemble yo mosambeli mutu na lokuta ofabrike makambo oyo kokopanza bato overifie makambo wana eza na motunu na makolo te eza makambo ya lokuta litendi alanfer azali kosala yango mpo kaka probleme azwaki ndeko na ye azali koluka ndenge nini akoreduire ye afabrike histoire alepanza
likambo ya lokuta nde olobi oza ete ya okotemoyeno kenyo mpenza ok yo yebi te lokuta ezopanza bafamille lokuta ezopanza bandeko ezopanza me lokuta ekopanza me bawose molongo epanza ni na likambo ya lokuta ozobiaka monene ozaka fier maintenant yo moyibi tozomiokola toye ala compétition tokotikaki quelque chose apres kosunga mosala nzambe abi yo mbongo na oyibi yo oyeba sacrifice ozosala baveuve mwa moke na ye badebe mwa moke na ye ayebi valeur na yawe aye kopesa mpona kotonga nkombo na ye nzambe yo bapesi yo responsabilité ozokoyiba mbongo na lingomba ozali kolia yango to bamio ozali koye non ewa kotemone yo ozali etele te yo mwana otosaka maboti na yo te source ya bénédiction ezali baparent yango lobi okoki okabela motu mosusu akopamba